maman Nabiso mise to pesi vraiment na intervention oyo pesi vraiment ezali intervention moko kitoko na leki lombango ebe papa Nabiso papi bisikita to pesa yo lisusu maloba. Merci et boto na badanio sur radio lisolo ina wono sto na conférence amoni likambo ya bastar en tout cas pour ngai tozana bastar na Congo na ndenge ya définition sur tel bien star chaque pays a zana bastar na ye star ezali ba megastar na ba hyperstar bazalaka neti ba Michael Jackson ba acteur mosusu ya minene o tout monde na kati ya monde awa parce que star déjà aza mutu o ndenge mama igeta alobaki aza mutu o déjà asi ayebani na kati ya pays na ye ayebani déjà parce que même sur OK na Équateur ou bien na nino tuni Werason baebi déjà Kofi baebi donc ce monde déjà toza na bastar mais tori ko différencier bango na sens que par exemple sur aujourd'hui Mutomboli Kembe baza ba grand star ba sala pe makambo bazo sa makata ba Congo donc ba hyperstar oyo moni mabayebi ke lik na Mutomboli Kembe ozui ba loi la wana ozui banani chamani nonda na Europe bayebi bango na Afrique bayebi bango donc ozomona tozana bastar mais bastar ango il faut total la sikoyo ndenge bastar mususu bazalaka edaka population na bango na côté la vie sociale neti ko aider quelque chose neti tout monde ba grand sala misusu ba pesa ba don na makambo belé mais biso bastar na so ba sala rango mingi te à part ba na tanga on tanga ba mutombo ba loi poto bike ba sala ba don mingi na Congo mais si on ozomona ke lelo bastar na so misusu bazokufa pauvre parce que eza système tourné eza kokwisa bango na kati bakufa na kati ya pauvreté ozomona parce que so olandini organisation nini oya ba musiciens na Congo na bosan Congo nango bazana ba dette ba somme moko ebele ya kofuta ba musiciens mbongo wana ekenda wapi ti lelo balandela ba mbongo wana Belgique a versé un bon rebelle na kati wana ozui nano OZRT wana azana ba nyongo ebele ya kofuta ba star na ba vedette na biso na banani ba c'est belé oui il faut tenir quand même que tozana ba star parce que mon biso Congo toujours ko isara ko kitsa ba valeur oui c'est bien mais na Congo tozana ba star na biso tozana ba star o ba sala fierté na biso sur ozui ba Grand Calais na Cuba bobobi que Grand Calais a beta banzem au style à Cuba donc à ça la paix succès kuna tala à l'époque on a année 60 et 70 à ça la moi succès na yo ayebana tozana ba star yebana ba Kofi ba beti presque Afrique m'a déjà stand déjà na kati na Afrique oyebana déjà aux stars parce que là on a pris exemple il y a des Français où ba yebana dans les États-Unis. Il y a des Belges, même pas aux États-Unis, mais ceux en Belgique, en France, au star nabiso, mais en États-Unis, ibanité, na Canada, ibanité, na landa, mission moro tout na américain, est-ce que Johnny Hallyday ou été, même à Londres, même pas Johnny Hallyday, na kamwaka, oh, tu été, français, ça Robin, star. Parce que star, il y a pas français. Net biso peut doza ba star na biso, il faut pas tout quitter ba star na biso. Nous avons des stars, mais la différence un peu et que c'est ni na zone c'est le bon baloba. Et boto papa na biso papi toleki et pa ya odom pambu to zone c'est maloba. Merci DSV. Moi je pense que toujours ça la confusion totale. Tant on a tout ya qui a to lobby to baki ke to benga ba star congolais. Mais quand on définit star, on a dans le domaine de la musique, hein. Tu as tout le bâtiment, maman get sa bille, this va start, hein. This va start. Parce que tu as dit na ba vedette, tu as dit na ba star, tu as dit na ba célébrité, ba ni blo mwande mwatala. Ce sont des vedettes congolais. Na libanda soki na libanda, nan ba pesa ba awards même pas. Récompense to kendara. Mona wile longomba.
to conforme moto oloba te awule longomba zo ba trophée na ba Amérique na Afrique mutaleki awule longomba na succès azate vous comprenez na oloba donc ozwa Koffi Olomide ozwi ba papa mba awule longomba kota Afrique de l'Est akanga yango tout au matin Amérique ba woda kenda kozwa kuna ba Koffi na ba komati vous comprenez ma mtolo ba te kanda bongo aleka na 40 chaînes ya ba américain donc wemba hôtel ma même pas a même permis na kanda bongo te na sukos donc ngana vana domaine la musique na mam nazo loba soko bi star congolais bravo d'accord de Sylvain biso azali vedette ya radio parce que sali radio ba congolais tout bazolanda ma ça star te bolongola yango ato sola rakati pour nous ressourcer ma baboy oui pourquoi ba musicien na biso mingi ba star te musique ko ba congolais ba beta ya musique à ghetto musique mozo mona za na 9 minutes 11 minutes so que leki na chaîne ba ya français ba chango te na chaîne ba anglais ba cha yango te musique suka na ya ba 4 minutes ya momoni lokwa kanza za star so itanga beta musique na ye akoti na kata do DSV na jalute DSV ya kati ya mamba kati lokwa kanza beta ba musique no na 2 minutes 3 minutes partout ezali format moko oyo ko leka ne betiti comme na suka mundela ko chelo jamais musique à 9 minutes si bomona ngwapi 9 minutes bo compter bo 11 minutes rumbe ke ne beta ile karapi tala to ba makamu susu o tozo comprendre congolais star congolais bravo tozali d'accord soko bi star na ndi to ba star parce que star ezali étoile ba tout ba mona na monde c'est ça le problème to ko so kombo to niki yango kaka mutu to vani na biso odo pa mninga bongo akozomo ba photo na yati na Facebook donc quoi Facebook na ngai mbat na ba camarade ya ba sorti tout ba koti ba moni bien na YouTube ba moni loko ngana tie odo pa mbako star mais to so joke or what to so ça ba blague be to ça blague te to lika ko ipsa na bato ba yebi ba na kata domaine te ba yeba yango ke star azali nani star congolais azali nani star africain azali nani pe star do benga star azali nani d'autant que so lo ba Johnny Hallyday awa papa papi ba yebi ete no yebi so ke star azali mutu ta kota na banda kwa bato ena raison moko ya musique soki musique ne koti na kati na bato ba visitaka yango parce que na kata ya poto pe na Londres tona ba pauvre o ba fréquenter pe musique te netinga na kota ba boîte te na kota ba concert te eningo ba kena ko yeba makambo nyonso non mais na raison moko soko komi place wana nde okomi star neti wemba a riska ba cause la star mais a baby sa yango na nzela na ye moko a baby sa yango asali ba film La Vie est Belle ba l'accent ba mboke belé akomi ko kele tiko vana na ba grand ba kombo kutu na bosani mais a baby sa yango ye moko na nzela ti asuka ti aboma village mon local international ti asuki na nzela c'est une vedette pardon congolais c'est ça le problème alors tous autres to mixer ma star congolais na star tout court to lo ba ya monde ba na na kati ya clan wana te pour musique congolaise na ne bini jamais na ghetto avec des seben et ba 9 minutes beaucoup tikalaka to ko tikalaka jamais ko bima na ghetto il faut ko beta world music o ko kotso na kati ya ghetto ya bo moni petit frère Fally a timbeli vision azokende ko beta na ba R&B c'est tango beta R&B azokota na kati ya monde wana me na kati na ye makila ya seben ezali o komi ko kale amata penza te e boto na tikeli bande comme sous des merci e boto papa na biso donto le kimbango pa papa na biso Charlie Kachila na simato pesa président Véro Malumba Maloba. Ouais, merci bien papa Diana sur le photo. Makambo ngana loba na moni papa odopa lobi mwa muke makambo bakanda bongo man banani tu wana donc na ko benga umwe bango ba star ke na benga ba o mususo papa na biso bisikita tange mais ndenge ka to lobi ke ba star na biso bazokufa pauvre na ngana tu na kaka mutuna moko papa Diana na lobi ke banda radio quand même ndenge mama igeta uti ko loba banda obandi radio tango betaka musique wana est-ce que futaka ba musicien congolais combien na ba musique wana oyo betaka donc parce que wana pesa mutuna parce que ba musicien na tango bazokufa pauvre bazokunda bango parce que piraterie leki mingi et puis bato bazo ba musique na bango na normalité d'abord radio ezali radio tango oza ko pesa radio mukili bo bimesa ko landa na ngina yeba nano opesa ka bango boni na musique oyo betaka banda tongo tipo quoi. Est-ce que ba bénéficier kanango to ba bénéficier kanango te mutuna na ngaka yango wana comme ça soko répondre wana opesi papa Véro merci merci papa na biso Charlie mutuna malamu na banzi na futaka bango te mais bango moko batindaka keno DSV beta musique na biso
po eyebana na sima ya miziki onga nazali ko beta bato bazali ko yoka beta ki miziki entele na yoka ki miziki entele bato bako yoka na kati na radio lisolo nde bako kende ko somba ba CD wana. Alors nga na sale la bango publicité ya ofele po bazali ba pauvre na sale la bango moto soki ayoki ake ko somba mbala moko CD na banzi papa na biso Charlie Kashila na beta ki aramba yo yokanga CD wana mais soko yoki on na kati na radio lisolo ke ko somba po yoki ke alamba eza ko beta awa miziki mingi na beta ka bande comme subo yebaka te boyoka ngo aboke na ko somba na ko pesa exemple typique. Est-ce que yo oyebi nzembu ya mama na biso Nicole oye ebimi assurance na banzi odom pambo azali wana tuna yeso ka pesa nga combien mais musique wana betaka na sala ka publicité ofele musique ya mama Nicole assurance eza ko beta na kati na radio lisolo na sali publicité boyoki yango boke ko somba voilà eloko nde tosalaka yango wana na banzi question na yo soki olingai kozwa na motambo na kangamaka na mitambo ya mike te naleki epai ya papa président Véron Malumba topesi maloba eboto. Merci beaucoup papa DSV et puis mbote na balandi nyonso ya radio lisolo nakanisi lokola na koti fo naza obligé na pesa bino ba mbote po bolinga yango mingi na papa Bisikiti mbote, papa Odon, mama Mize, papa Carlo, mama Igete et puis papa Charlie na moto ya mboyo moko DSV mbote na yope papa Mayamba pe mutazo sala ke mingongo na biso yoka ne pa ba congolais oyo bazana occasion ya kobenga te biso toyebi ke toleki bino te mais bino pe bozoye ko la partir ya malobo biso tozoloba na kasi intervention na ngai pe na kokende kaka na deuxième volet ya makambo nyonso na yoki awa omoni nous avons un sérieux problème hein? Moi je vais d'abord commencer par na papa Charlie na moni contradictoire na maloba na ye alobi. Bon, na yebite soka lingaka loba nini par rapport ya kanda manda bongo, kanda bongo, et puis ye moko tanga sisi makamba kanda bongo bengi ye star, mais lera zongi na makambu ya ba musicien congolais, alobi ba star na biso congolais, abengi bango su ba star na biso congolais, bazo kufa pauvre, pona apesi raison. Donc, moi je vais intervenir na façon oyo. Aucun pays na mokili oyo est sala star. Et là on est na loba. D'abord mon star est un mon star. Moto na motoza star na domaine oyo ye aponi. Parce que ngana gozala na bi petit moko na kisasa na ke na ba exemple. Petit moko na kisasa liaka 24 boules ya fufu. Aza star na ndenga gourmandise na ye. Parce que ngana okokolia 20 boules ya modèle wanati. Ozomona. Donc aza star na côté à Damas wana. Alors ceux qui t'ont dit qu'on refusait que tozana ba star lelo tozana ba raison pe photo pe sa peuple congolais. Est-ce que ceux qui lelo na bina changer na tikina no star na zongi na politique est-ce que nous avons des politiciens? Au moins que question comme on est ambigu. Or que star na biso azali peuple congolais azana ba star. Alors le quoi tozolo bela ba congolais papa odoza na raison lo ba ke to benga bango ba star congolais. Wana naza d'accord na papa Odon na angle wana ya lobi ke baza ba star congolais parce que jusqu'à preuve du contraire ba lekina no ba frontière te po ba ke no koma ba mega star soki ba biloko nini ba koma soki ba superstar mais soko yena bango na Congo to suki kaka na 24 zones na biso na 11 régions nous avons des méga stars na kati ya Congo ba superstar baza na kati ya Congo. Mais tango ba bimagali banda ba komi lokola ba kanda bongo men, moi je crois que peut-être bazana ba kombo mususu to lobeli angote ou bien nga peut-être na ko lingara sala kalki na yeba ba ko benga ye star international ou bien national. Au monde logo wana est très important. Biso ba congolais to zali complexe. Papa Véro la ndaka kona ebandelité, na moni okoti na katikati. Ah bon? Ouais, na moni peut-être ngo expliquer ce okoti na kati. Alors, mekana ko la musangata musuna zana libungi. Nabanzi papa na biso Charlie Kashila nabanzi ndeko azali na libungi te esengela ikotika ndeko aloba azali vraiment na kati. Nabanzi tole kanana ko pesa epai papa na biso Carlo Maloba nde tozongi lisusu epai papa papi Bisikita toyoka ye. Matondo mingi papa Diano. Na pesi bandeko nyonso mbote poso na mnatanga kombo ezonga moi quelques minutes.
na pesi na auditeur nyonso mbote na banzanga moko na uti na domaine na musique na sala rap music awa na Allemagne. Premièrement ndenge papa odo alobi que toza na bastar na Congo te eza d'abord faux. Pour bayeba bino internationalement ezaka ka 2 pays 3 pays déjà commis international. Donc ndenge bayebi ba on a ba Gabon ba Côte d'Ivoire baza déjà bastar. De 2 et le papa bien à l'obi ba okufa pauvre. Pourquoi? Il y a une structure le bango moko pe ba comprendre te za pour na Libye qui na bango ezo senga ke changement moko radical ezala na Congo afin que ba pointer bango ba ba kozwa droit d'auteur na bango ndenge ba benga pona na ba contrat musique na ndako nga na zwa en Allemagne ba producteur kutu ya minene o ba sala ba nini. Bon problème ezali des structures de base pour ba kufa pauvreté papa bien na oyebi ça ezala ndenge mama en misé je crois alobi que musicien moko ayimbaka ka maloba mibale mais nzembo wana elesaka il faut koyeba na musique eza nini soki nzembo no ebimi hit à partir ya hit wana yeba que vie na yo mobimba chaque 6 mois okobanda kozwa somme moko maximum 50 000 euros à l'époque ezali 50 000 marques 50 000 euros na fin de l'année lisusu bakovirele mbongo. Donc problème ezali des structures de base ezate na ba Congo ya mwana ozomona neti papa nani a soulevé awa lobi ki obeta ba musique c'est vrai parce que ndenge ba disco ebeta ka musique et futaka ba un peu moko boy awa en Allemagne ba benga ngo gema ezali wana po prélevera ka ba mbongo ba disco donc eza ba un peu moko boy ya musique chaque 6 mois ba futaka ba musicien na kati ya contrat ba musicien belé ba ebaka te tango sali contrat na producteur ezala nini. Par exemple, ce qu'on commis dans maison à disque pour production ezali na kati ya studio mutu moko abimisi mbongo na produire si quoi fois même on a distribution donc maison à disque pour ba distribuer ba disque. Maintenant quand bako koma kuna bako pesa li sous contrat mosusu ko signer biso ba pesa biso à l'époque balobela biso na producteur na biso procédé to banda o gagner 50 cents je crois à l'époque ezali 50 finning. Ce qui votait qui déjà 1 million de CD, vous comptez si quoi 50 cents wana plus 1 million, il y a un seul que musicien koto yo akuma na mbongo. Mais comme la structure de base wana eza na ba Congo te, il y a ngoto zo mona makambu ke ba musicien baza ko kufa pauvre mais est-il que ba musicien na biso soki déjà ba ebio na 2 pays 3 pays et je crois que ba congolais ba eba na musique na ba kena na ba kura ba gagner baza internationalement reconnu. Tout le monde a ba danse na biso ba obi na ngoti na ba Norvège na ba fille norvégien. Il faut être aussi fier de cela. Bazana bambeba na bango to reprocher bango to yebi mais tous à la rappel de foi fier de ce que oeza ko apporter na culture na biso que to luka toujours to miko misara soki yo moko miko misamuke okozala kaka muke zaneti complexe moko esprit complexe. Ya mwana na ngana porter côté ya bateau biso to benga ka ba lukantela donc muto alinga pa pour la produit pour akoma na peau claire eza na ngona tinate muto alukaka mafuto eko naye aluka un peu à soigner pour naye pour essayer moi comment dirais-je pour son naye ça la bien aux un peu propre tout le banandenge wana bon par rapport à wana conseil na ko me makaka wana mais o ya moni nzela na ya ko beta na o ya moni so ke beti ba tapon wana ye kaka. Merci vraiment papa Diane ngana apporter mingi kota musique pour na domaine musique biso moto leki côté wana. Merci papa Nabiso Carlo moi motuna moke vraiment donc na sepeli vraiment na koyoka yo orapaka vraiment ezali moi ko sala ya biso moi dio moko boete to ye bakaka moi rap na ope zambala liboso et ça la pe biso moi bien na kati na radio. Papa Diane pour la salle yo plaisir je crois que na obenga baninga to sala ki na bango musique bapesanga moi quelques musiques pour na tikaki musique quand j'avais l'âge de 27 ans na santaki que ezalaki liso eloko na ngate esengaki natika musique na bambulo na komi nango mais est-il que na komakati lelo ba texte na ngai naza proposer ko tuna koma na Congo soki kanamba kei na produire bano bazali kuna pona moni tozana bana moko baza kokola donc mais na kotindelo musique na ngai mais na ko yembelo ka moi morceau moko amuki on a salela Congo pona sepelisa okakango makila ba congolais kokweya lokola mpate na battoir batiki ba congolais bakufa po bazo bomengo mboka na biso bakokate makila ba congolais sopanie lokola mpate na battoir batiki ba congolais bakufa po bazo bomengo na banzo yoki yango
moi moki on a kokai kopesa o yango wana. Merci. Merci papa na biso Carlo na banzi to kinzambe apambola yo makila ba congolais sopani lokola abattoir batiki na banzi bandeko boyoki wana vraiment lelo moyeto sala commentaire yaba masolo ezalité. Merci na bandeko na biso oyo nyonso tu bolandaki biso na mokolo mwa lelo. Tokomi vraiment na suka ya sombele nde tokoleka na kopesa bandeko 2 minutes pambate na 30 il faut to quitter direct kulutu nzambwana Joachim azali na 20h30 ya solo bandeko to respecter air na biso tolekani na lombango epa mama na biso iget na ebite soki ko tia lisusu ba star to batu oyo ya papa na biso alobi pakolantela na losambo topesa na mama na biso igeti maloba eboto na banzi tomoni mama na biso igeti azali wana te se abungi na nzela eboto penseli ko kangai. Oui mama na biso topesi yo 2 minutes ya maloba na yo chrono a marche na banzi mama na biso azali ko yokana te toleki na lombango eboto penseli ko kangai papa sikoyo toyoki yo mama kitoko solo papa na biso na yoki vraiment explication bandeko na nga nyonso kosona bastar vraiment public na biso lelo basili ko comprendre pe bazwi conseil kitoko letali produit bato nyonso bakomi na age a partir ya 40 tika na yo po a partir ya jeune batampo ebetamaka soko oyoki te ntango na yebana kosusa na yoki kobeba nde yo okopense bilema mpo koma lelo nde ekoteya yo vraiment nzambe pambola bino eboto avu la parole. Merci wana ezalaki mama na biso igete mokonzi ya bamama alobi ke okokesi 40 ans tika na yo hydro tika na yo bamafuta oyo sino te tampon nduta babouton ekosopanela yo. Merci oaza na mato ya koyoka ayoka toleki na lombango epa papa na biso Charlie Kashila toyoka elisusu na oyo konyata conseil na yo na mpoko malelo bastar na biso pe na makambo ya mafuta. Oui, merci bien papa na biso diana sur le foot na kanisi to komi opesi ngonga mibale ngana kolobaka na kanisi na sukisi mais eloko na koloba na lobaki eloko moko oyo ya ba musicien na biso ndenge baza kokufa pauvre mais tango na tunio mutuna ya ko pesa bango moi quelque chose na ndenge betaka banzembo na bango opesi moi point de vue na yo ndenge se défendre bato ya yoki mais ngana koyebisa ok même na Congo un musicien na biso poale quand même na RTNGA po akende ko sala publicité ya koloba bato ba mona ye afuta toujours mbongo akenda kuna pour la publicité te donc ndenge zali wana basi ba yebana déjà na Congo baza ndenge tozolo baba star na biso congolais ezate que pour ça les publicité il faut mettre nzembo na ye po ayebana te asa yebana déjà donc problème ezali que po bakunda ka bango bien il faut yo po bimisaka quelque chose opesa ka bango ke na promotion même na nzembo na yo na pesa ka 5 cents 10 cents ponde ko wana pe akwa bakunda ka yete que famille a kotizaka wana na kwa koloba yango na merci la zoximalo. Merci papa na biso Charlie na maloba ya malamu mais na kotali so eloko moko oyo olobi eloko moko très important na banzi papa na biso Charlie ozana ndako na yo futa ka internet mais ofuta ka télévision na kat na Allemagne olinga te ozana satellite te papa na biso Charlie yo olanda ka radio oete ya kaona makambo ebele ofuta ka combien ndengo landaka ba radio obanda ane obanda kolanda ofutaka combien wana ezali motuna oyo tokotuna papa na biso Charlie Kashila abanda kolanda ba radio banda kala est-ce que afutaka oya koloba soki afutaka mbongo na ye aya koyebisa DSV banda kofuta bango ponga na futaka mais soki afutaka te atika makelele wana pamba te ndeko kobimisa nzembo ya sika batu misuna ba pays mususu ba yebite soit muto abimisi nzembo na Chine nane komite na Inde nane komite na Australie nane komite mais muto alandaka radio lisolo na ba pays wana soki ayoki automatiquement il faut benga ndeko na okaki nzembo bona kati na radio lisolo ndeko Charlie banda ko futa radio lisolo wana to ko banda ko futa ba musicien wana toleki na lombango epai ya papa na biso papi bisikita to pesa ye lisusu liloba na ye 2 minutes eboto. Merci pour la parole, papa. Nana koloba pendant 2 minutes, nana koloba omoni toza ba star na Congo parce qu'il faut te ba sujet ni toza koloba. Ozomona parce que déjà ce que tout un africain
toza wate alors star nabino Kofi Wera Fali boye déjà africain déjà ayebi internationalement na kati Afrique bayebani déjà bayebani déjà yango wana il faut tobake toza na bastar so tobi internationalement déjà tango na kati Afrique bayebani parce que tango ozo comparer bastar mosusu avec les Américains tu repères par exemple les belé pe ba français au babimate mais na web sabino ke toza pe na bastar ya cinéma o boyebite ke basala ba film pe ba tambola na Europe neti congolais moko ya a jouer rôle à Pygmée film ngo pasaki na kati ya UK na bité soki bo boyebi yango mais bato mingi bayebi ndeko wana te azonga Congo mais atona film atango pe likola tapis rouge mais mingi bayebi ete un congolais a joué rôle à Pygmée yango to ba ke toza na bastar na Congo bastar bazali nazongi simu maloba. Merci papa Nabiso Toleki et papa maman Nabiso Mise to pesi lisusu conseil na ye na thème Nabiso un peu comme lelo eboto. Oui papa eboto balandi nyonso sikoyo tokopesa ilo pona kosukisa thème ya lelo batela loposo na yo yeba ke loposo na yo ezali eloko kobaka na poubelle te santé na yo na poso na yo esalaka kaka moko poso na yo eza pe santé na yo soko baby si yango santé pe baby toza komona soki botali bien bandeko na biso ya basi bazala kopakola produit na période moko boye bana baza bala jeune fille ti lelo ki mobange na bango ozui mwasi oyo apakola penza produit atela makasi te okomona différence bango bazonuna noki nayebi te soki bino mpe bomonaka eloko wana bandeko na biso ya basi oyo bapakola produit depuis kala ya kotela makasi ki mobange na bango poso na bango ezaka pena kitoko mingi ya kotala te wana ke ezala mwa conseil totalaka baconséquence ya baninga tozwaka nango mayele likambo ya bamusicien na biso eza kaka bastar te eza kaka eloko muziki tobengaka yango eza pe business loka papa odon ayeba makambo ndenge wana eloko business ya muziki na kisasa en tout cas eza mawa trop eza na baproblème mingi baescro bazali mingi baprofiteur bazali mingi bato bakuya lokuta bakoyiba baninga bakokosa baninga baza mingi bokoyeba na moninga asali nzemo na ye kofuta ye mbonga malonga te nyonso wana ezobebisa ezosalaka bato bazolobela mabe bazolobela mabe bamusicien bon bazala bastar te papa na ngai bon balukaka mbongo na ndenge na bango bazoluka lipa na ndenge na bango alors moto soko oyebi te musicien azodépendre na yo futa ye mbongo na ye na ndenge ekoki pesa respect na mosala ya moninga nazongisi maloba. Merci mama Nabiso Mise Tokei na lombango et pas président Véron Malumba to pesa sous 2 minutes na ye na masolo un peu comme lelo eboto. Bon, je crois, excuse. Ce que nous allons conclure selon thème est-ce que Tozana Bastard vraiment na Congo? Ma réponse est vraiment bref, je dirais oui. Alors, on a une intervention. Merci beaucoup. Merci bandeko tokomi na suka émission na biso toko sukisa epa papa na biso Odon Pambo na conseil. Na banzi bandeko nyonso obolanda biso na mpoko mwa lelo. Bolandi biso na bokebi. Tolobi likambu ya mafuta moto nyonso tu oyo apakolaka mafuta bandeko misusu balobi voilà lokola mama na biso igetsa lobi soko comme na ba âge ya ba 40 ans ozokende na un demi siècle okomona poso pe ezali kokende kokuba na kimobange okoforce konika yango na ba mafuta vraiment ezali kosala malamu te bilongi ya batu ekomi mabe mingi okotala moto âge na ye eza ko correspondre na mafuta wana te me bandeko oyo atiaka yango alingi ko continuer a continuer oyo pe alingi atika a garder pona ye kozala moto ya pembe ezali te ke ozali kitoko me garder te na yo naturel e kozala bien na mafuta moko oyo ko bongisa poso na yo me oyo ekoki kotia yo te ozala okomona bandeko misusu ba bouton bato misusu boye bakatina balia kepai na binote ngana moni ozo teta ba bouton minene ne longi ba bouton bimaka yo ya minene soki na ye pai na yo ozana ba bouton bongo na kolia te pamba te ofina ka ba bouton na tango nyonso to
ouais ba bouton mususu bimsa bat na ba produit eza ozo comprendre te mes garçons ba bouton minene bo ndenge nini fiyo ba bouton minene bo ndenge nini ba mafuta ozali ko pakola ezali ko kozeyo bien te elongi ya mwasi soke tondi na ba bouton komi tashi mwasi mobali pe akosepela na yango te yango moni mabale belé ezali ko kabwana mibali bazali ko kende ko luka basi o bazabi longi sembe et non oyo batie ba mafuta oyo bebisi bango bilongi moto nyonso tu oyo akozana na matoi ya koyoka akoyoka oyo elobami na kati na radio lisolo oyo pe akozana motema ya akobomba oyo elekai na kati na radio lisolo na leki epa ya papa na biso Don Pambo ye aiba kopesa bandeko lisusu liloba ya suka na conclusion ba masolo ete ya bino ete ya nangai moko. Merci Don Pambo. Merci DSV conseil au PC côté ya mafuta vraiment beti kitoko mwena bagisi zate so na bagisi seke na linga na ngaka koloba mais na koleka na côté star dans le baboy bande ko bobimisa biso mabete ke toujours reconnaître grâce ya bande comme so ba congolais tete wana bo funda biso indirectement et donc na ba bino na domaine ya musique ils na ba maison oyo ba kotaka maison na pa papier ko yeba ngote ni papa verron de ba maison so ko koti kuna pona production lingo lingate o fulami ata Congo ba yebi yote yo yeba ni kuna o komi star ko yana ba circuit moko boy alors pona ba papa Carlo ya koloba ke soko beti na 3 pays comme star je pense ba ba na groupe na bango ba beta pe tantôt na Belgique ben na France ben na Allemagne na comme star rien ya ngo mona ke na prouver bino ke na ba bureau ba organisation moko ba kota la place on a pour fulama alors koloba ke na question est-ce que na Congo tozalaka na ba star vraiment question yango wana ngana ba ke non soko baki na Congo est-ce que tu as ba star congolais na ba oui mais yo tu star tout court niko ba star tout court yango to ba ke monde des autres monde na pe yebi to na ba star te mais comme conseil na ba boye bato ba yebi bo ba di domaine ndingi papa DSV aidara ba on ko tshaba nzemo na bango akoyi ko futa bango droit d'auteur jamais parce que bango na mboka na bango kuna ba organisation minene ba futa droit d'auteur ti papa DSV zo aider bango pona mawa alors pour la ressource on appelle ça conseil musicien congolais ou bien artiste vedette congolais il faut aiza na vision internationale pour arokende wapi oleka suka na ghetto soki te to kobeta 25 ans musique na soko ya ba congolais ko tikala ko bima jamais avec les mabanga nzembe bandi kingandi DSV de Wuppertal Don Pambo de Londres papa Véron de USA papa papi de Irlande allez bobi allez a comme star à kesus na niveau international na banzemba marque wana nyoka lese ba boy na ba cheval so ba mpunda tato tika ko joke tondi ma ko reprocher ba ninga po ba meka ko zo elan ya bien DSV émission kitoko ba musicien ba ko yoka ba meka ko zo vision ba yé ba musique ya nini ba beta musique ya balabala tozonga na ma musique za pena to ke na ba norme musique ndeko mema bango musika je pense que to teyami et boto bonsoir à tous bye bye.